Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Dekanaïb Sarabino, que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a les lobos qui 5 minutes, comment on a sujet belé, mais batou tout va bien rangai, s'ennuie à rater parce que ma solo en qui n'a vitesse moko, il y a sakanate donc ils ont dit que batou bazolanda yozolal sa ma solo, au moins appelé batou balal si ma solo, mais dans 5 minutes et qui n'a tellement vite, au moins muta tali, au moins appelé à bandeli ma solo. Donc dans 5 minutes, le lo nazali ko bandayango na nouvelle moko vraiment triste. Donc Monique Bisso, ba congolais to komiko kufa ebele ezaka ba congolais te na mukili oyo to komiko kufa penza ebele, mais il faut to zalaka na kolo to ndimaka kolo na ko banda yango na nouvelle moko ya auditeur na ngai VIP na kombo ya Apasha Bora Wazabanga o batu tout bayebi bato balandaka rendez-vous avec le patriote ba yebi Apasha Bora ndenge akotaka na radio, donc de kaka balobaka na français la terre toujours insatiable que Apasha Bora akufeli mama ya mwana naye na kombo ya Alice Kibabu a vandi na Toulouse ba yaki ko découvrir corps Kakaboye, donc à Mikoufaki déjà, donc tous allez couper ça vraiment, bah condoléances nabiso le plus attristé na Apasha Bora Wazabanga o yazali auditeur nabiso VIP, donc tous allez Kabola passé na yo. Donc avant na banda na sujet ya liboso boyibi ke enchaînement gozala passi, mais tous allez na choité il faut tout ça la kaka émission avant na banda na lingi na sala quand même na solola nabino peuple congolais. Parce que le peuple congolais ba oyo bazali kolanda émission na ngai bazali ebele bazali ko sepela na yango bazali ko benga ngai ebele, puis toujours mon appel par rapport ya ba commentaire, mais ba congolais mususu bazana droit na bango na tini bango teka balinga émission o nga nazo sala, mais heureusement que la plupart ba congolais oyo bazali ko talanga pe balanda ka 5 minutes bazali ko sepela na yango. C'est ça le plus important et puis c'est ça l'essentiel, parce que biso nyoso tout to sala ka émission muto ko sayote dénominateur commun na biso ezali ba nombre de vues na ndenge batu batala ka biso ezali mutu moko ta ko yebisa bino ke azo sala émission po batala été. Donc vraiment na sengi na batu oyo balandaka ngai peuple congolais na lingi na yebisa bino. Donc ngai nazali mwana mukete ou bien nazali profane na makambo te ou bien nazali débutante na makambo o nazali ko sala bino na banda yango banda kala. Donc ceux qui to lobeli masolo ya ba site internet na kanisi nazali mutu ya liboso ou bien parmi bato ya liboso to banda masolo oyo. Donc on est tant qu'à les alaki tozaki na 3 sites, donc RD Congo Info le comme club original tozalaki na Congo Mikili, donc tozalaki na Congo number 1 biloko na ka misatu, donc soko sali tout ya biloko na misatu hôtel d'information et puis sili na lingi na yebisa bino ngai sikoyo nazali ko comprendre parce que congolais a communauté amnésique, congolais a commis ko sala na ko pour à comprendre, donc il fait semblant de ne pas comprendre azo sala donc na kanaï, donc na lingi na yebisa bino peuple congolais ngai ndenge nazali awa ba mtu bazol ba o César Ngadi langage no changer ndengo bandoko loba, mais c'est mais nazo comprendre na sina yebisa bino langage nga na bandai ko tenir avant ezali par rapport tant au bandaki makambo oyo tozalaki na combat po na Shadari azalaki mutu ya kanambe kanachin alekate biso but na biso ezalaki opposition azwa opposition wana bato bazalaki makasi à part do bakatumbi basalaki te donc mbemba ba invalidaki, donc mutatika laki ezalaki Fayulu na Félix Tshisekedi. Donc esengo na biso ezalaki que Fayulu ou bien Félix Tshisekedi azwa mutu moko ta koko yebisanga ki abandoko ndima ke 5 ans penze ko ya kolobake non, Félix Tshisekedi a gagné, donc dauphin oyo ya kanachin kanambe azui 3e mutu a ndimaki ekozala te kutu ngane émission na ngana lobaki atakuto chi Shadari na Jésus Christ na machine à voter Shadari a ko gagner, mais to monaki ndenge lekaki, donc peuple congolais azomona ngone tili seki to éviter pire peuple congolais parce que makila elingaki kotanga, donc yango na ngana azali kolobake Nzambe azali na Congo, Nzambe ayokelaka Congo, donc parce que makambo ndenge l'équipe peuple congolais azali komona ngo netije ezali jeté, donc nazali susu koyebisa bino ngai na ye awa ngai na yaka awa na tindaka mutu moko te
a fongola internet no be télévision na ya talangai donc so yo moko fongoli parce que o lingi o talangai donc boyeba liboso boyeba à compter de ces jours désormais dorénavant na lobi on sous na lingala donc banda lelo parce que ce qu'on comprend en français on comprend na lingala donc mutu moko ndenge na lobaki aya ko intimider ngate ou bien aya ko faire changer nga vite nazali zobate nazali professionnel na makambo nazali ko sala ngai nazali awa po naya kolobelaka makambo oyo soki peuple congolais lobi mabe na zongisi batu na nzela pona lakisa bango ke makambo oyo boyoki côté mususu ezali bien te donc bit na ngai yango wana tozali wana pona ko aider président de la République azali wana toko aider et puis ceux qui peut makambo oyo esalami mabe bo compter nanga toko lobelela yango donc na yebisi bino déjà bit na ngai donc oyo amoni ke ngai nazo solo la mabe o kenga na zolo ba makambo moko na komi fanatique ceux qui ya président Félix Tshisekedi ou bien na komi mutu ay DPS ou bien nazo défendre ba luba ndenge ba bazo kolba donc na sengi na yo mutu oyo za na kanwana oyo zo mona ke nazo solo la mabe ko tala na yo ngai te ba site koma ebele donc okei otali no côté mususu oyo ko seplisa yo donc ngai boye barake na ko changer ndenge naza ko sala te parce que na yebi makambo oyo nazali ko sala. Donc, on est allé kaka entre parenthèses pour na yebi sabino bato bazo bibetisa mutu ou bien bazo ko kanisa makambo mususu donc mutu a changer nga avis azalité oyo amoni ke nazo so la bienté atala na ye ngaité donc azali libre atala et sika oyo alingi atala. Donc, nalingi na la sabino sikoyo boyebi ki actualité président na biso azali ndenge nazolo ba le loto azali mercredi na tournée émission mercredi 3 avril 2019 président Nabiso na moment où nazali ko bazali na États-Unis d'Amérique donc boyebi polémique et bimaki kuna président de la République kaine ko tambola pamba président de la République ba bengisi soki na nani na expliquer bino peuple congolais président de la République soka kei kuna akei pona kosola masolo ya bana na ete ou bien famille na ete ba kei kosolola masolo ya mboka ba yamba soki na nani ba yamba soki na nani ba invité parce que na masolo ya mboka donc bon on a quand même un avantage banda président Nabiso aya umélité déjà ba bengisi kuna po bomona ke quand même ke bazali na besoin ya mboka Nabiso président Nabiso akende kuna donc bino moko na lingina la sabino botala départ ya président Nabiso à partir aéroport Nabiso ya Njili akende ki États-Unis via Sénégal place akendaki ko assister na cérémonie ya investiture ya Macky Sall président ya Sénégal bino moko bolanda nabilili. Ce lundi 1er avril 2019, sur le cours de 15h30, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a quitté Kinshasa, la capitale, pour Washington, aux États-Unis, via Dakar, au Sénégal. Kinshasa et Dakar partagent des liens d'amitié et de coopération toujours agissantes. À ce titre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va assister à la cérémonie d'investiture de son frère et homologue Macky Sall, réélu à la présidentielle sénégalaise. Aux États-Unis d'Amérique, c'est sur invitation des autorités américaines que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va effectuer sa première visite officielle du 2 au 5 avril. La République du Sénégal a vécu la grande cérémonie d'investiture de son président Macky Sall, réélu à la tête du pays pour un second mandat de 5 ans. Parmi les Obdomacs, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Dakar pour assister à cet événement à l'invitation de son homologue sénégalais. Au bas de la passerelle pour le cérémonial d'accueil, le président Macky Sall en personne, il a effectué le déplacement de l'aéroport dans la soirée pour accueillir son homologue de la RDC. Les deux chefs d'État traversent la haie d'honneur et s'installent au salon d'honneur où ils échangent en tête-à-tête. La forte communauté congolaise de Dakar n'a pas manqué au rendez-vous de l'aéroport pour ovationner le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussitôt arrivé dans la capitale sénégalaise, le chef de l'État a échangé avec ses homologues Denis Sassou Nguesso et Faure Gnassingbé au cours d'une tripartite circonstancielle RDC, République du Congo, Togo. Une occasion de plus pour les trois chefs d'État d'évoquer le raffermissement des relations d'amitié et de coopération entre leurs différents pays.
Mardi 2 avril 2019, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses homologues dirigeants africains assistent à la cérémonie de prestation de serment de leur homologue du Sénégal. Dans son discours d'investiture, le président Macky Sall a d'entrée de jeu remercié vivement ses pairs, 18 chefs d'État au total, qui ont répondu à l'invitation à l'occasion de sa prestation de serment en qualité de président réélu de la République du Sénégal lors de la présidentielle du 24 février dernier avec 52,27% des suffrages. Il a renouvelé son appel à un dialogue constructif ouvert à tous les Sénégalais. À la fin de la cérémonie d'investiture, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris congé de son homologue du Sénégal. Le président de la République a quitté Dakar au terme d'un séjour de 48 heures au Sénégal. Il s'est rendu à Washington, aux États-Unis. 2 avril 2019, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé aux États-Unis d'Amérique par l'aéroport international de Dulles dans l'État de Virginie. Et c'est de là qu'est parti les cortèges présidentiels pour la ville de Washington, d'ici le siège des institutions. Pour son tout premier voyage en dehors du continent africain, le 5e président de la République démocratique du Congo a choisi les États-Unis d'Amérique. C'est tout un symbole en politique, tout comme en diplomatie. Il est donc clair que la première puissance mondiale veut apporter tout son soutien au chef de l'État congolais nouvellement élu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le pays de l'oncle Sam, comme on l'appelle ici, a joué, et on le sait, un rôle très important dans le dénouement de la crise politique en République démocratique du Congo. Avant et après les élections du 30 décembre 2018 qui ont consacré l'alternance politique, l'administration Trump a eu des prises de position on ne peut plus claires sur la situation politique en République démocratique du Congo. Ceci dit, les programmes du chef de l'État congolais à Washington est très chargé. Il devrait rencontrer les principaux responsables de l'administration Trump. On cite entre autres le secrétaire d'État. Ici à Washington, on va également parler affaires. Le chef de l'État a prévu une série de rencontres avec des investisseurs étrangers et congolais. La diaspora congolaise très mobilisée sera également reçue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est donc une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Chers collègues, this is truly a joyous occasion for us. il s'agit véritablement d'une occasion très joyeuse pour ce qui nous concerne. To be able to welcome the first truly democratically elected president of the Congo during the first changeover from the regime in place to a member of the opposition in Central Africa. De pouvoir accueillir le premier président véritablement démocratiquement élu dans le cadre d'une transition, d'une alternative, d'une transition démocratique, une alternative démocratique du pouvoir, donc dans un pays d'Afrique centrale. During the past year, there have been many significant positive developments in Africa. Au cours de l'année écoulée, nous avons pu constater de nombreux développements positifs en Afrique. I have called 2018 the year of Ethiopia. Pour ce qui me concerne, j'ai baptisé l'année 2018 l'année de l'Éthiopie. I would like to call this year the year of the Democratic Republic of the Congo. Je voudrais baptiser l'année 2019 l'année de la République démocratique du Congo. Because for the first time in its history, it will be democratic and truly a republic. Parce que pour la toute première fois de son histoire, le Congo sera véritablement démocratique et véritablement une république. I'm not going to make a long speech. Je ne vais pas prononcer un long discours. I just want to read a few of the achievements His Excellency has achieved since coming to power. Je voudrais tout simplement me borner à citer quelques réalisations que vous avez accomplies depuis votre investiture. And there's a much longer list. Et en fait, la liste est beaucoup plus longue. Improved relations with Rwanda and Uganda. Vous avez amélioré vos relations avec le Rwanda et l'Ouganda. Elected as second vice president of the African Union. Vous avez élu un deuxième vice-président de l'Union africaine. Reached out to civil society. Vous avez tendu la main à la société civile.
ordered security forces not to block opposition rallies, Vous avez donné ordre aux forces de l'ordre de ne pas bloquer les manifestations de l'opposition. ordered an end to arbitrary arrests, Vous avez demandé la fin aux arrestations arbitraires. released hundreds of political prisoners, Vous avez libéré des centaines de prisonniers politiques. arrested and prosecuted police officers for using excessive force, Vous avez arrêté et poursuivi en justice des agents de police qui ont commis un usage excessif de la force. closed illegal detention facilities run by certain security elements, Vous avez fermé des installations sécuritaires carcérales qui étaient gérées par des forces de l'ordre incontrôlées. suspended several senior government officials for alleged corruption, Vous avez suspendu plusieurs hauts responsables de l'État qui avaient été accusés de corruption. Mr. President, if that is the beginning, I can't wait for the rest. Monsieur le Président, si cela ne constitue que le début, j'ai hâte de voir la suite. So we welcome you with open arms. Et c'est pourquoi nous vous accueillons à bras ouverts. Donc bino moko bo witi kolanda na bilili bo moni ndengi président na biso a voyagé place tout azo ken soka kiti na Sénégal bo ki peuple za ko yembeleka nzembo Félix papa lobaki le peuple d'abord. Donc président na biso azali ko yoka yango ezali ko kendete ke azali ko yoka te azali ko yoka yango. Donc vraiment na sengi na bino donc président na biso président mususu azate. Donc 5 ans oyo to sambela ke 5 ans oyo eleka na ndenga malamu batu oyo balingi eleka na ndenga mabe nga na ebite pourquoi bazali kolinga eleka na ndenge ya mabe ke président na biso botala ndengi azali ko kende azali ko voyager azokende ko représenter mboka na biso. Donc bo comparer yete na kanambe tanga azoki pouvoir nazo tshela bino botala bino mo kanambe tanga azoki pouvoir. Donc discours na ye ya liboso asalaki botala bo soni oyo ayokisaki biso. Où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité, je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où son Excellence le Président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999 du Conseil, plaidait du haut de cette même tribune pour la fin de l'occupation d'une partie de notre territoire national par les armées d'agression du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Une année après cette adresse, la situation n'a pas changé malgré les nombreux efforts engagés. Bien au contraire, le conflit en République démocratique du Congo totalise déjà près de 3 ans et le bilan est extrêmement lourd. Bino moko boito landa nazaku na commentaire te bozomona donc bino moko nyangala kata oyo donc azo tanga soki français soki nini azo tanga to ebite soka zolo bangona munoko nini to ebite mais yango wana to sambela peuple congolais to sambela mboka na biso ekende liboso batika koseka biso mboka na biso ekoma neti ba mboka mosusu. Nazali ko lakisa bino siko vidéo moko bolanda première sortie officielle ya Frank Diongo depuis abimi na boloko boyebi ke président na biso a libéraki ba prisonnier politique nyoso tout boyoka oyo Frank Diongo alobaki par rapport ya bato yo bazako lobaki soki président na mboka na biso bazami balé soki bazami sato boka bino moko Frank Diongo oyo alobi. En RDC, le Congo n'a qu'un seul président après les élections ici, c'est Félix Tshisekedi qui est le président de la République. Le Congo a un seul président. Donc bino moko boito landa Frank Diongo ndenga lobby parce que bozomona batebele bazokasa oh non Clébo à 5 minutes ezolinga failo te bino moko bomoni pe Frank Diongo azape na base na yeba Frank Diongo na pe bazala ba moto na bango. Donc prochaine élection présidentielle et kozala jeté donc ba Katumbi ba kozala wana ba Mbemba ba kozala ba Frank Diongo ba kozala ba tout ba kozele belé. Donc il faut déjà qu'on se prépare sika oyo to se préparer parce que e kozala makambo komi ba élection oya ye asali musala na ye atiki limuninga place et puis kozala
kaka biso na biso ba congolais. Donc bato oyo tilelo ba koma kotanga kaka ba kombo ya ba médiocre o Kimbuta o Kanashen Kabila azali kaka wana Kanambe azaka wana. Donc ba kombo wana botanga kango te parce que ezali ba mauvais souvenir soki botangi yango ezopesa biso bien te bino moko botana bilili botala mai place ba congolais ba melaka mai ba kinois place ba melaka mai ba tio nango ndenge ezali donc tuyauterie ya mai ya régie de zo place les kaka o ba bengi na kini tio botala donc bazo remplaçant sikoyo bino botala ndenge nazo lakisa bino na ba image bozotala bino moko botala ba tuyauterie oyo mai oyo ezoke na bandako batu ondige soki na ebite penza donc batu wana boko tanga so ba kombo na bango te bino moko bomoni ezako pesi bino na kanisi pesi bino na malili na nzoto place penza mai le kaka po ya na ba robinet na bandako botala eta nango ndenge ezalaki. Siko na royo Sabino bolanda Valentin Mubake oyo alobi concernant Fayulu pesier conseil puis à l'obélier makambo oyo yemo a se retrouver na Tchelibino boyoka Valentin Mubake oyo alobi na micro ya collègue na ngai Gisèle Umba oyo pe na profiter na pesaye bambote donc na musala na ndenge azali ko sala malamu donc bolanda Valentin Mubake oyo alobi nangina bisa Fayulu boy. Vous savez, dans la vie, il faut savoir ce que l'on veut. Dans la vie, il faut être conséquent. Vous ne pouvez pas hier soutenir Chilombo, les loyaux, au komiko vilipande, Chilombo Motomabe, Chilombo Ebi et Lokomogote. Mais yo, Oponaka Chilombo, Premier ministre, Oponaka ye contre Mubak, valeur yo trouvaka na Chilombo, Yebisa biso yango lelo. Yebisa biso yango lelo. Yo koboya siko ye natina nini. Pour Azalaka des candidats na yo. Il paraît même qu'en Genève, c'était votre candidat en plus. Donc, il faut assumer Makambo Zaliko Sala. Il faut assumer yango. Kobinaka binaka tendeka na komi komona oza kobinaka. Il faut aussi sa makamunyo soana. Le Congo n'a pas besoin na ba danse na ba yembo wana. Pardon, Bolim bizarre. Azako binaka kendewa bazako yembele azako bina. Le Congo n'a pas besoin de ça. Donc bino moko bolandi Valentin Mubake o alobeli Fayulu ati mai na monokote alobi yango clair et net donc na kanisi kutu ngana sana ba commentaire au salate mais na lingi na lakisa bino parce que bino musu bozo mona makamba ba résultat au présidentiel bozo mona yango netili seki ezali li sekite egotika ba sekel pe etiki ba sekel bino moko botala ba évêque ya 5 ans ndenge ba lobaki évêque ya 5 ans ba kendaki ba sengaki audience ba yambi bango na président de la république botala évêque à 5 ans ndenge bozotala na ba image na Sony place rotale esili à communauté donc mutakwe na vélo donc Sony ezana na misu président de la république azotali bota na ba image mais ye moya tala na misu ezate Sony na makambo yo balobaki tango ba publier ba résultat na lingi na l'axabino image moko bota la médiocrité ya bato bazaki na pouvoir o ba misu bazaki ba soi-disant ba opposant ba koti na masolo ya Kanambe po balia mbongo ya makila peuple congolais botala oyo azalaki vice-ministre ministre à transport donc José Makila botala ndenge abeti garde corps na miso abatu e gogo po la que donc instant na penza oyo ya mutu ma baby mi parce que go beta ta garde corps na miso abatu ndenge te donc abeti penza gogo penza donc na miso abatu botala bino moko ndenge lekaki bino moko botali ata garde corps on a moni ta poussaki mutu mais okoki ko réagir boté attaque yo autorité ministre vice premier ministre ozo sala ba masolo bo ezali vraiment masolo moko ya Sony masolo oyo okomona okaka médiocrité oyo kaka na mboka na biso ya Congo donc après oyo topé mamuke nazali ko tiela bino spot ya émission boyebi ke chroniqueurs za sika tozui na kisasa kuna azali vraiment ko sala masolo musala malamu boyebi déjà ça bandaki na émission na ye kombo donc amour débat donc kombo na ye Neftali Yala bolanda banda ndonsi émission na ye vraiment bochaye maboko lokuta mokili bandi na mwasi soto zina bible de quoi Adam na Eve na kosa moninga izana mwasi basi bakosa mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosaka mwasi na ye vérité ezalaka te yango mpe moto comprendre ke mobali akosaki yango ye mpe akosaka ye eloko etindaka biso mingi tokende libanda ezalaka na comportement ya mwasi lolenge nini mwasi azobombola ndako baréponse ya mabe ke basi mpe baza
mpe mayele moko ya mabe oyo babengaka bamale mayele ya mabe basi bazalaka mpe mibali tobandi kocomprendre mayele ya mabe oyo basi basalaka nango wana neti ye boso alobaka vérité eske bakokosa ye te soki azokosa nga mpe na kokosa ye soki lokuta ekomokota na amour quelque part basi nde bamemaka makambo wana nga na mamaria te amoni lomo abongolangaka motema esimba te mpona nyonga basi mosusu mpe balingana bango kaka ke soki okosi ye andimi na ye so oyebisi ye mpe vérité omona bone kondimi basi bakosaka mibali te mpona nini bango balingaka biso tokosaka bango mpo bango bakosaka biso yango tokosanaka surtout la clé boa originale n'a jamais décidé. Il y a la lore noire à la bouche étrangère de la presse congolaise. Non, c'est la mycolo. J'étais pété loco de l'eau. Pété loco de l'eau. On a pété de l'eau amour débat. Amour débat. Dans le but pété loco de l'eau. Nakati amour débat ba sujet za ebele donc on s'akanté donc boko lemba ngana lemba bino te po bino nde boko lemba ba sujet. Merci mingi na yemo comme mon patron mon boss César Ngadi depuis Paris donc zala yo amsa les osala makitoko sujet na biso elele nakati amour débat eza nini nzambe na ngai. Bino mo botali genre ya émission na parce que biso tozalaka wana pona ko créer na site na biso to créer magazine à santé avec Monganga Jean-Paul na site na biso tout ça la émission littéraire kaka na site na biso et puis tout ça la paix donc émission juridique kaka na site na biso ya cleboaoriginal.com mais ba congolais be émission mususu ba lingaraté mais kaka critique mais biso tout ça la ngo ata to yebi ba to ba critiquer tant to yebi ke to zali ko sala likamba malamu donc to ko pesa bino yango soki oyo pe ba mususu pe bazali bato mayele batala biso bakotala yango donc sikoyo nazongili susu publicité moko na lobaki ya live oyo Marie-Paul Roi Pelé akobeta na monaki batu tout ba réagir na ndengi ya positivité mais na monaki neti batu mususu basalaki neti baloba donc peuple congolais donc surtout diaspora mais toka soni mais tous à la battute donc vraiment Marie-Paul lelo nanongo à cause de la contre na makambo ngana lobaki soki lelo ndou le penza ezongi Marie-Paul mutu fois inaugurant Marie-Paul azwa ba risque pour na mboka na biso azwa ba risque pour na vie na ye akimi kokima batutu au moment où ba mission tout ba yembelaki kana che ya yembelaki papa Tshisekedi akima na nzela braza ba botole passeport ayati awa to pesa ini to yambaki to lobi makambe bele bonabo ti lelo to pesa eloko te mais peuple congolais surtout diaspora tous à la batute si quoi ata to pesa ke eloko te to la ki sa penza ke donc tous ali reconnaissant na ye to chaye na place na ye donc ye live na ye wana oya kobeta na Pierre Fit na kanisi bozomona na fiche na kotiela bino message il faut to chaye maboko abeta yango et puis ninga na ningi loba na bato mususu bazo loba neti bino siko tous les ba weekend awa ba mise ba beta ba live na bango na tanga ba kombote ba mise ba beta ba live na bon ba mise ba beta ba live wana siko ba saela nini pona mboka bazwa risque nini pona mboka est-ce que bazwa risque neti Marie-Paul azwa donc to tika koloba donc Marie-Paul azali kutu tozo devoir ye makambebele azana droit abeta ndule na ye abeti yango epi soki ndule zongi officiellement Marie-Paul azali mutu oyo ako inaugurer makamba ndule natiela bino ye moko boyo ka yendenge alobi concernant live ne oyo akobeta vendredi 5 na Pierre Fit vendredi le 5 avril à 22h jusqu'à l'aube. Même ici c'est Paris, Nati Club, ici c'est Paris, vendredi le 5 avril. Donc je suis tout au Koutana, Bandini, Baobali, Paris. Vous comprenez? Na Pierre Fit sur scène, na Avenue, Lénine, na Pierre Fit. Tout au Koutana wana, et vous allez quitter le 5 avec Marie-Paul avec ses potes Wengel Paris. Tout au Salawana, le 5 avril. Dans Nati Club, ici c'est Paris. MK, chez MK,
J'ai MK. Boyoka ba extrait ya Kimombi. Avec ma petite Charles Chaplin, c'est les Zino, Boyoka des Bretons, Jack des Bretons. Et puis d'abord c'était petit dans ma chili, ça j'ai sur ma Weston. Tout beau sanité, maman c'est bien, mais bien tout, qui toque trop. Nakanisi bino moko bolandi Marie-Paul ndenga lobi donc to chie maboko nakanisi tout le monde est d'accord Marie-Paul azo mérité oyo parce que peuple congolais musane ko tinda kasala bosala botango eklikame yaka to komona mutu moko te Marie-Paul to zonga batu donc to zala batu Marie-Paul azo mérité mingi na yebisi bino ba live beta makao na Paris batu wana basala makambo ba mission wana basala makambo oyo Marie-Paul asala te donc Marie-Paul donc live na ye vendredi 5 na Pierrefitte donc batu tout bazali d'accord. Donc on a dû comprendre les Congolais mususuté parce que les Congolais mususu lelo ba komi suku beta masolo oh ya ba collabo oh muto oh César nga di collabo oh muto collabo siko ki collabo on a kasi ezana musuna tinate ou bien il faut bo banda ko redéfinir combo wana parce que ki collabo on a dû comprendre te soki ezali par rapport à quoi liboso tozaki na kanambe yoza Congolais ko coopérer na Rwandais vous allez collabo donc vous teka mboka mais siko yo Félix Tshisekedi combattant Congolais de souche, moi n'amboka kinois. Donc si vous bino boko benga batu collabo par rapport à quoi? Na moni ki collabo on zasu na tina ou bien bo redéfinir comme on a to comprendre ngo collabo zate. Donc na Félix Tshisekedi mutaza collabo na makamni. Ah donc ce qui collabo à partir pour na Félix Tshisekedi donc et commis distraction et zape ma wana passe na motema Congolais to tika esprit wana to esprit que mboka na biso e bonga. Donc ce qu'on a zali kolakisa bino vraiment bota la bino moko tang bomo na soki soni penza et bo marabatu mbele na kansi Bruno Tshibala akufi donc bota la bino Tshibala akei côté à statuette oyo batia na bilongi bato batia ba premier ministre nyo surtout baleka na mboka na biso batia na jardin donc bota la Bruno Tshibala oyo ya lobby devant statuette ya Papa Tshisekedi bino moko na tia bino mona otiela bino ba image botala na ko seka na soni donc Tshibala soki zaki soni bo marabatu Tshibala kufi. Quelques pas effectués dans le jardin de Prégnier devant le buste de son mentor Étienne Tshisekedi Wamulumba, ici immortalisé, émotionné. Et Bruno Tshibala Nzenze. Ça a été un grand combattant, combattant de la liberté, et combattant de la dignité de Congolais. De tous les sobriquets qui lui étaient affublés, j'aime bien celui de leader Maximo. Bino moko boitolanda oyo Tshibala lobby donc mawaye traître azako loba makambo donc neti ye traité soni na ma Tshibala soko zaki na mutu moko zaki calme mbe lelo tozako loba masolo mususu pona mais lokoso ya mbongo ke yango na mona banda kuno na mususu ya kimuyibi e komi ko kweyaka yango moko kuna na balemba donc ba mbongo na bino na boko futa Tshibala moni yo ke na ko inaugurer prison Luzumu oko se retrouver kuna poto comme na pays de doit oko justifier ba mbongo oyo babandoko yibo en liquide na oyo zui bandako tongi mbango soko zuli mbongo yango wapi na lingi sikona la bino image moko avant to suki sa bino moko botala niveau éducation ya bana na biso e komi na niveau moko donc okoki kutu ko imaginer te atakala to ko lo ba ke passe ezalaki na l'air Mobutu ezalaki bote bino moko botala niveau nazo la bino mwana oyo donc kaza kutu donc même pas na ndimite kaza na ba 18 ans na mineur botala discours azo tenir devant chroniqueuse na kisasa passe na maona motema. Bah grand bisou. Bah grand bisou, tu m'as mis un gros bisou. Bah grand bisou sont des. Il est déjà grand. Il est déjà grand. On va faire un grand bisou. Ok. Restez branchés massivement sur notre chaîne Strong TV. Strong TV. Beaucoup font sont des. Elle est soude. Eh. Oh bon, manga ma belle. Mais on sonne à l'union. Non mais mon barque. Na linga tala fan so na boîte monte kinga boa bolinga décalé. Sous décalé ba bina onde ni sna kinga bango mi bana oye kula onde ni na. Sia au perdre. Manembe na nzoto te. Oh. Na nzoto te ni. Ça tendre te. Yesu tu es moi si ma mari ata mama bango. Yo mona pas simba. Na mona déjà ba réalité belé. Bota la film ala bien ta. Obina danse ni akuna ba décalé on kenda osala. Il semble la koufi. Que ça les opètes. Le basu que ça ni nga na otika o déjà na ki continue musala na. Le basu ka tolela na bambanga. Sambe mutiki, sambe mawa. Le basu ka nga na tolela na bambanga. O ko senga soutien te bat ba soutenir yo efsanga tolela na nga no bambanga.
binomoko bolandi donc na yebite soki tokoki koloba nini nyoso tu wana ezali foti ya mutu mususu ezali foti ya Kanambe ya Kanambe nyangala katane ezali foti na parce que makambo tu ezalaki wana grâce au président de la République grâce à l'impulsion du président de la République donc makambo tu comme grâce au président ezala kutu mwasi na yo akiko bota na maternité comme grâce au président de la République on dit yé mutachaki zemina yo donc comme ka bosiko net bano bakomi bozali foti ya Kanambe ya président de la République biso to moneki a Léopard a gagné qui a eu qualification est-ce que bomoni ba journaliste balobi que grâce ya Félix Tshisekedi bonaba exactement makambo neza soute ba flatter neza soute président Félix Tshisekedi a tali match ba gagner c'est bon donc ezali ko tout que so ezaki kala grâce au président de la République après on dirait mbongo ngo apesaka azora on a poche na ezali mbongo trésor public donc ba flatterie wana na 5e président na biso ekozala te donc bano ndenge ba komi bo ezali foti ya nyangala kata wana président de la République na kanisi na 5e président na biso toko mona susu ba makambo bote parce que social ekokoma bien. Donc sikoyo na lingi na suki sa boyebi soki na komi na suka donc ne bandulbe na suka na koma ko remercier base il y a 5 minutes avec César Ngadi parce que ils vraiment partout dans le monde base comment partout donc nazali ko banda na base oyo ezali na kati ya Michigan na États-Unis d'Amérique na kombo ya Josie Baforme abenga na kombo moka komelinga o mayasika na bupenza o azobenga mayasika donc ayebinga bien penza donc nakasi bato bayebi kombo wana bango moko kaka bakoyeba kende autant abenga kaka bi vieux mayasika donc papa na Christophe na comprendre était na bi petit nanga penza parler donc vraiment Josie Baforme mbote na kuna États-Unis donc tant na lobby bona kanisi tant na ba maya sika na kanisi petit nanga José Bantessa petit on a zo formation accélérée et pas ya viena grand prêtre César Ngadi donc José Bantessa ya za na capitaine kuna na Afrique du Sud petit nanga yebaka ke donc ata via benga raté te ba te kasi yebaka ke vie abosani te petit nanga na kata capitaine José Bantessa ba mbote na kuna na Afrique du Sud na repesa susu mbote na Manchester kuna na Angleterre Jean Romain na Manchester donc bambote belé hier à Kangi base kuna na côté ya Manchester 5 minutes elandamaka kaka teke na poto bien en Amérique ou bien ce qui en Europe elandamaka partout même kuna na Kisasa même en Afrique na ba Gabon bato baza na ba Sénégal bato baza nazali ko pesa mutu moko donc azali na Lubumbashi ye asalaka navette entre Angola na Lubumbashi donc mikolo yo azali na kati ya Lubumbashi kombo na ye Prince Beya donc ndekaka to solo la kazali vrai compatriote donc a telemaka makambe belé donc a tindela ngakutu ba image donc Prince Beya na kati ya Lubumbashi kuna ba mbote belé de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc na kisiko na Washington kuna na pe simbote na Blaise Aïké ya simbi masolo kuna na kati ya Washington. Na koti siko na région parisienne na Essonne na 91 pona ko pesa mbote na Jomas Masengo Moka donc Jomas Masengo Moka na kati ya Grini donc bambote na yo ndeka to solo laki donc makambolo baki penza et kotaki nga vraiment na motema. Donc sikoyo moni photo félicitera ba congolais oyo bavandi na biloko ebele ba umeli na yango parce que congolais soki asali eloko muninga ne congolais akoyate akolinga eloko na ye ebeba yango nozomona ke ba chinois ba sri-lankais ba komi koteka ba kwanga ba komi koteka biloko na biso parce que soki congolais asali congolais akoyate nazali ko féliciter penza Titi Nzoso firme avantage donc ye boutique na wana depuis Diego Kao ezalaka tilelo donc firme avantage Titi Nzoso ba mbote na de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi donc na robosana te donc iko inola mutasimba percussion mikolo na kati ya Euro Disneyland moi na viva la musique à Tongo donc azo e patenga parce que soka benga makambo mboka so azo bananga nazo comprendre que iko penza mutu akolo ba makambo donc iko inola donc deka to sola ki ba mbote ya trop de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi na kosukisa na base na ngai moko donc ya kati ya ceinture na nga penza na kati ya quartier na ngai donc na robosana te donc lourd waje donc ba mbote na yo e pai ya grand prêtre. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Dès qu'on a joué Sabino que Kanambe Tobo Saniete, il faut voir ma solo na mbutu tona dikosi Abou Pia. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati.
bachaîne ya Londres eza na kati olingo na makambo ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager nango keno partout lingi na bouquet na Sepela TV même biso ndenge ozomema biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Nzembo